Na kuika kampiko ai kola nangela nga bundela nga na longa ama kabilo we ina wakata aso Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour, ambiance et belle et ça na terrain Sainte-Thérèse. Deux bêtes ma solo est arrivé à Martin Fayulu numéro 4. Deux bêtes ma solo kaka nenge zala. Oh bonne chance. Il y a Roland Nabisu na Congo c'est pour la mise sur télévision. On ensemble, il y a pas de souci. Tala foule batu. Donc nano comité mais bientôt zo komato bêtes ma solo. Orchestre ya mabele Elisi et zo bêtes déjà basé na podium. Congo c'est pour la mise sur télévision. Deux bêtes ma solo il y a numéro 4. Ba diaspora. Donc c'est là qui bino boya boyete. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et Zobi Notan,
toza na bino tozobetaka masolo tala population baye tozela arrivé ya Martin Fayulu numéro 4 candidat commun oyo autaki makambu de to voter sambongo bakongala ba voter na mbongo te na kawana ba pesa batu ba mbongo bana Allemagne bana France bana Belgique bana Suisse on est ensemble dans na Sainte-Thérèse waza Frangilo solo amona terrain na bango Sainte-Thérèse place nini Martin Fayulu azo beta masolo na ba peuple congolais André Kimbuta aboyi Martin Fayulu akota batia ba barrière Kimbuta Oezamboga tata na hote biso tout ba congolais oyo lié ekoki Martin Fayulu il faut lire congolais mbote papa na toi na Sainte-Thérèse tozela Martin Fayulu aya étation na bino ba peuple congolais zanine en tout cas nazali na fier makasi pona kozela mwana mboka pe président ya mboka mobongisi ya mboka apesaka mutu eloko te ezali président oyo ezali keno nzambe nde mutu atindeli biso mutu oyo akoya kobongisa peuple congolais pe mboka na biso Congo biso ba jeune garçon to souffrir trop na régime ya Kabila soi-disant Shadar ezali mboka ya Shadar na mama na ete na Kabila na mama na ete ezali mboka na bango te basimba nzela bakende bazonga na Rwanda mboka Congo ezali mboka na bango te Kimbuta mikebisa makasi soki bazali kotinda yo bazokonveko na mbongo ezala yo ezala mende Kimbuta bomikebisa makasi meme molenga koi bomibenda matoi makasi na mutu na binu boke na Rwanda suka na nga yango wana sisi yo baluka 9 le 23 décembre élection ezala te Congolais ont voté dans papier duplicateur. On a sa parole, il y a Martin Fayulu, numéro 4, l'homme du peuple, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Congolais mbote. Mbote papa nangai. Toi c'est là arrivé à Martin Fayulu et c'est la population onyo sozani. Et c'est on a vu ce zali, babandi ko bois kelaye ba gaz lacrymogène, ba bois kelié ba biloko nyonso bango balingaki. Mais souci na biso zali que non, Martin Fayulu a comme anesiko. Kimbuta nazo yebisa yo lisusu. Yeba que après makamuna ki gouverneur au sali, ceux qui 17 ans au sali eloko moko te. Suka na yo oyebite suka na yo zanini. Na biso à partir ya lelo, yeba que Martin Fayulu azo ni atesika o. Yo na batu na yo, bino nyonso musika, Shadari azamutu ya mboka o te. Biso lelo Martin Fayulu tozomona. Ngelaka bango balakisa bango na la police. La police na biso azala la police ya Kimbuta te, azala la police ya Kabila te, azala la police oyo azali kotambusa mboka ndenge mibeko ya la police elobi. Tozala mingi koloba te mais tozozela Martin. Soki Martin comité, yebaka lelo nde makamongo zobeba. Eso bandaka lelo nde tozobengana sous lelo. Soka komi ne s'intéresse te. Bomone no seka pona na candidaté. Ba Congolais na place ya Sainte-Thérèse balobi soki Martin Fayulu a été eza dégagement na ba o bazaki na place ezo bandalelo ezanga te eza opinion ya population peuple congolais yonanga toi ba jeune to kemba fort pese loko zeloko aiza makambu mama la reine balobia to na katangil banjilwa nyoso bali banda na diaspora ande makambu congolais mbote balobi ke Martin Fayulu akokota na Kinshasa te point de vue nos anines papa akokota bakita ba mata akokota babi loko te ba sale loko te Martin Fayulu anjilwa afanda anjil biso ba anjil to voter 100% bolongwa bosali pe mingi bokende eloneza bokende bosali pe mingi bokende na seki ya ba Congolais balui bokende ezatan to mate escalier bino bolie botika Fayulu palia na batunaye maman la reine on est ensemble il y a pas de souci toza mutu mususu papa bonjour Martin Fayulu balobi ke aboyaki machine à voter Martin Fayulu abelisi biso mitu yamoko Martin Fayulu andimi machine à voter pona yo sentiment les amis sentiment nanga ezake Martin Fayulu aboyaki machine pamba te potoko voter la machine te mais lokola machine wana comme simple imprimante nde yango wana sepeli biso to kene élection moko ezala transparente résultat bazirne eloba Martin Fayulu azali candidat oyo azali lokola candidat prophétique ya Congo c'est-à-dire pouvoir eza na ngamu na ye yende aye pona ko bongisa mboka oyo Congo Kimbuta aboy Martin Fayulu akota na Kinshasa atia babarie banda aéroport Anjili ti na Sainte-Thérèse akota te pona yo so Martin Fayulu akoti lelo te mboka ngo batumbango pona nga soki Martin Fayulu akoti na changu lelo te ezali
Kimbuta azoluka makambo mususu. C'est-à-dire il y a encore Sakabiso qui a mwana changu, il y a Zande Rwandais. Oh eza Congo. Martin Fayulu azali mwana Congo, aza libre ya kosala la campagne na ye. Ba interdire ye nelo comme côté. Yango nde to sengi na bango batika ye libre, c'est comme partout dans le monde. Mutu azaka libre ya kosala la campagne na ye. Ba déranger te Kimbuta atika makamwana. Soki te akoluka désordre. Soki te azoluka désordre na kati ya Congo. Pona Congo lelo soki Martin Fayulu akitina changu te biso toko senga pe na bango bato FCC basa pe campagne ya Kinshasa te. Balobi bato FCC bokoza pe na Kinshasa te soki Martin Fayulu aye na Congo Kinshasa te et surtout na capitale ya République. Congolais. Wa joueur. Un joueur. Sikopo na bino ba joueur. Martin Fayulu aboyaki machine à voter. Andimi machine à voter. Pour na bino ba joueur ya Tsangu. Toi na Sainte-Thérèse, mabele liste groupe na ye. Et obeta pour na yo sentiment de zanini na arrivé ya Martin Fayulu. Netingana naza sentiment makasi parce que yende toponi malgré tout aboyaki machine à voter. Tiens ndimengo lisusuma totaka na sengo parce que o eza nzambe bakanga ngote. Bakita ba mata ndenga za bongo akoleka ta machine bango tricher wana. Ya koleka biso joko toza en poste na toza sima na ye o ngalo bakanga wana kabila fa kende tolembi. O sa logo te baba na zo pouvoir. Oza Congolais pona yo Kimbuta za muto bandundu to tshona ba tribu Kimbuta muto bandundu Fayulu muto bandundu ndenge ni Kimbuta a se interdire Martin Fayulu akota na Kinshasa te otake Congolais o monte wona sa gindoki olinga muningo no te ayabo otele ba frontière so ba kamlo ma ya moto otele ba message na ba TV ka ndenge za bongo ye ayate nini ezate meeting ezate mais biso ki tete so Congolais ya sa mutandundu ne ba mutandundu atika mutandundu muninga ne mutandundu akopesa biso meeting to ala posta Martin Fayulu kitawa. Merci Djogo. Tozobetaka masolo ya arrivé ya Martin Fayulu ni nango si le raté mandat ya Kabila et comme na suka abimisa ki dauphin na ye bazobunda na Martin Fayulu on ensemble il y a pas de souci ba diaspora bokimi ba élection bobetela kabiso ba musicien na poto campagne yango yo bomona na te mabeleli sakufa tomona groupe na ye ezobetela Martin Fayulu bino ba diaspora to pe na kanda na bino biso ba journaliste congolais lelo oyo Martin Fayulu aboyaki machine à voter. Martin Fayulu nini etindi anima machine à voter. Merci beaucoup na parole no pesinga papa. Martin Fayulu aza mutu moko oyo nzambe atindaki. Aza ye moko te, aza na batu oyo baza sima na ye. Baza kozwa ye, baza kolandela makambo nyonso baza oyo. Dede Martin Fayulu aza na batu moko ya bwanyo baza sima na ye. Atali toboyaki machine à voter na ntina. Toboyaki machine à voter parce que bazwaki bato na bango oyo ba proposaki ke Kisekedi Kamere bakozala ba candidat ya opposition. Lokola na ba kombo bataki ya Kamere na Félix Kisekedi. Batala ndenge Fayulu bimaki ba kombo nezate. C'est pour cela au moni baye na mala bango mabe o ba fikisi machine wana. Ezalaki machine te, ezalaki ba carton. Bon d'être va vérifier ngo ate ba tournevis. Ezalaki te. C'est bon, c'est bon. Poto ba Congolais Martin Fayulu a pesi polote o mona ndeto za mutu na mutu nde 500 000 francs te Fayulu ne makambu balobi nde solution ba Congolais ya
à vous la tête. Martin Fayulu peut Moutuna yo Sabieta pour qui machine à voter. Les lendemain machine à voter. Bon, jusque là, vous voyez Martin Fayulu hasard intellectuel. Au moment du fait qu'on a une machine à voter, et ça une messe à fleur des arts n'a sentiment. Nous avons vite compris que le pouvoir en place ensemble avec la CENI, balingi batabiso na Jomoro Boé, basant la volonté à organiser de bonnes élections, de bonnes élections exatées. Basant l'insuffisance ya machine, yangwana notre candidat comme opposition à l'ingata barona. Kimuta boy Martin Fayulu à côté na Kisasa, à tiens ba barrière depuis Maluku, ti aéroport Angile, ti Kingasa na Souka à côté té. Pona yo, soit Martin Fayulu à côté té. Bosani. Premièrement, merci pour la question là pour nature de ça l'intervention sur la répondre à Bangoboy. Mais c'est Kimuta, vous me suivez directement. Je vous dis la décision que vous avez prise là, c'est anticonstitutionnel. Parce que nous sommes dans un régime d'information. La coalition Lamouka avait informé. Bref année, le gestionnaire du stade Tata Raphaël avait même perçu l'argent. Mais à Zongi Siango, après avoir causé une injonction, n'a pas continué. Kimuta. Maintenant nous sommes sur le lien à place Sainte-Thérèse. Nous même dans le Congo, ce qui a permis à Chaniwana de annuler toute activité politique dans la ville pour Kinshasa. Nous vous attendons. Dozan armée, Dozan police. Merci. Merci Jean Congolais. Papa Mbote. Martin Fayulu a boyaki machine à voter. Andimi machine à voter dans 2 jours. Donc, ils ont une stratégie politique. Un politicien, il faut à côté pour y rejoindre. Aboyaki, on a une stratégie politique. Petit Nangaï. On a une stratégie. Beaucoup que Nazamba, Namuninga, Alobi, Nyamaza Kuna. Ye akoko koza okeo soto ke nanzela oyo omona mabulu eza kuna ye soki akoti boye ate kuna omona kozi yo ya nyama yo ozangeli. Papa ministre intérieur aboy Martin Fayulu axi sa campagne na ba Congo alobi yamba mo Kinshasa et selon ba information tozui ba tiele ba barrière banda aéroport Angili ti na s'intéresse à commater otake papa kanda nozani. Oui, eza ndenge wana parce que Martin Fayulu azoko battre campagne. Oh, président Kabila, candidat wana azali nulle part, aza 0 devant Fayulu. Azate, yangwana, bazo mona zoa, soki ake kuna na bakongo akeye même aja ayawa, donc bazate. Donc Martin azoko battre campagne na bango nyonso tout. Merci papa congolais congolaises partout dans le monde yeba que émission za solo la bien te ma solo yeba artiste musicien. Papa bonjour. Bonjour. La manière de permettre papa n'habite sentiment de Zanini Martin Fayulu aboyaki machine à voter yemoko Martin Fayulu andimi na ye Fayulu na Fati Tshisekedi na nazana raison. Non mon frère, tu as confirmé que l'obake machine à voter to boyi yango. Mais le problème est Zanini. Fayulu andi machine à voter te. Mais nangande azongi na raison. Ezande imprimante et qu'on imprime juste ma bulletin. Après avoir imprimé le bulletin, aussi bulletin auquel na isoloir. Donc machine à voter, ils ont toujours catégoriquement refusé. Pour t'expliquer le mot, machine à voter, ils ont pointé directement vote l'équipe électronique. Vous comprenez? Donc c'est électronique. La minute électronique, mais c'est la imprimante. Bien. Machine à voter, nous utilisons justement l'imprimante. On continue bulletin à imprimer. On continue à isoler un peu bas. Merci peuple congolais, toi Betarama Solo, tala public et belé bazana Simado. Arrivé à Martin Fayulu, et on peut sabango zoua, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Brenda, balobi que yone makambu. La qui sera baba na poto espace nino batwazali baza déjà belé et belé makasi. Toi Betarama Solo, il y a Martin Fayulu, numéro 4 candidat présidentiel yone makambu.
Honorable, tout le monde est dans terrain s'intéresse que la arrivée à ma présence, il y a président et mon ami total est honorable, futur honorable. Souci na ezani pour na empêchement ou empêcher président Martin Fayulu numéro 4 na meeting ya lelo na Saint-Thérèse. Dozo comprendre bangote, bangone batu bazana mandoki. Bazana mbongo, bazana nyoso. Président azana inero côté, mais na Lubumbashi ezalaki ndenge moko. Awa ndenge moko, bazo banga nini? Batikaye dans la public depuis 10 heures. 10 sikoyo tozo ken faire 18 heures. À comité empêché bazo banganini le 23 décembre. C'est d'ici là. Tozo ken ma ponomi. Président Martin Fayulu azo ze bonga na ye. Batika ko empêcher ye batika ye.